Firestone Media, l'information avec précision. De partout où vous nous suivez, que ce soit en Europe, en Amérique, en Australie, en Afrique, nous vous disons bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous recevez cette émission chez vous. Désormais, Serafit Mayandou, la grande taille, sera devant vous par cette grande chaîne Firestone. Ici, nous allons parler Congo. Ici, nous allons parler des problèmes qui hantent la République démocratique du Congo. La possibilité de Mbote. Mboke Kokenemala, Mouté, fidèles abonnés. Bobengi na Tango, Bobengi na Pokwa, Bobengi na Boutou. Mais Serafit, qu'est-ce qui se passe au moment où on a soutenu na YouTube? On a mis la biso sous ma solo à Mbokate. Na yé, on a Firestone déjà. L'accès bolingo, l'accès koninga, banda déjà qu'on s'abonner à la chaîne, aussi si qu'on s'abonner, on partager lien partout, parce que Maramuto Roloba est alibissonné, vous et nous n'avons qu'un seul bien commun, qui est la République démocratique du Congo. Alors nous avons mille et une raisons à protéger Mboka. Tous les signaux sont au rouge, Fridolin Mbongo, Alba Kiango, tu comprenez qui est bien té, les autres commis qu'on comprendre que République démocratique du Congo, à la crise multisectorielle, c'est-à-dire tous les secteurs sont touchés. Mais total ici, minimando qui n'a secteur ou à sécurité, parce que bande konabiso barokufa et belé. Actualité koninga na moi Mboka Joseph Kabila, Kabange Oaza, ancien chef de l'État, actuel sénateur à vie, il y a République démocratique du Congo. Il fallait à Zonga, à ça qui choix na 10 ans. Qui a Rozonga la partie orientale. Partie orientale, c'est-à-dire dans l'est de Mboka. Rien que l'annonce, ça fait bouger toute la toile. Tolalité, c'est maintenant actualité côtier, bimé, kei. De comme ça, tout bazar qui plus malin. Télévision a raison, non. Kabila a Goma depuis vendredi. Or, c'était faux. Moi, Mboka Joseph Kabila, n'a un sol congolais et vos apaisements. Tokozé là, Soki a Rozonga, Tope a Rozonga. Biso tokei na on a question à liboso. Soki mwana Mboka Joseph Kabila azongi. Aza congolais, malgré qu'il n'est pas n'importe quel congolais, mais aza congolais. On a débat sur sa nationalité pour jusque là mon to brandi ça biso ba preuve tangible ya nationalité ya Jikaka Azarati. Soki mwana Mboka Joseph Kabila Kabange a décidé à zonga na République démocratique du Congo parce que aza mwana Mboka na ya ko refuser droit wana ya rozonga awa na République démocratique du Congo. Point d'interrogation. Est-ce que Zali ministre de la justice n'a pas pétissé Joseph Kabila zonga na République démocratique du Congo? C'est sur quelle base juridique moi Mboka Constant Mutamba Rolobaki Kabila zonga te? Parce qu'il faut un procès, il faut. Même s'il y a un procès, comme c'est un Congolais, il doit être jugé ici. Donc il faut zonga. Place au rozonga là. Azon yanandela bandu azon yanandela ba Congo to abimela na Goma yango nde ko créer problème bande ko musu balobi soka azongi na Goma eza kwa kende ko renforcer ba lien na ye na Corneille Nangaa oyo lelo aza monstre la République, c'est lui qui a le sang des Congolais entre ses mains. Le même Nangaa qu'on est en train de clouer partout ya kolobela yo ana to pesaka confiance à organiser les biso ba élection. Avec Obimi, sa vérité qu'a créé là, il dit un monstre. Soit disant qu'elle a sauvé Mboka. Il y a un Kekuna na Goma, à Kekoboma. Alors nous, on s'est dit, on peut avoir toutes les belles raisons du monde, mais aucune raison ne va justifier le fait que Moutoua Bomi Bandikonaï. Là, on ne sera jamais d'accord avec Nangaa. Est-ce que Kabila sera Kekuna ou Kekuta Nangaa? N'a rappelé bien que chef de l'État, le Bakana Bisso, l'AFC, c'est Kabila. Aujourd'hui, l'activité à PPR déjà suspendue par vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Nous sommes parce que Bako a accusé Kabila de complicité, il y a guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. On a fait, nous avons étalé en haut. Mais si tu as dit que tu as analysé en haut, madame, est-ce que aujourd'hui, justice congolaise a besoin de médiatiser le ministre de la justice à Koloba qu'il faut saisir bien perquisitionner qui n'a limité que quand même perquisition kuna na kingakati. Est-ce que ce qui justice congolaise a
ba soupçon poto benga ngo bongo po ezana ba preuve te soka azana ba indice moko ya implication ya Kabila na affaire oyo ekoleka na Goma kuna bandeko na biso bakokufa. Il faut en médiatiser yango biso tolobi non parce que justice eza théâtre te soki boza na ba preuve boyebi procédure nini oyo bokolanda pona kokanga Kabila. Ne nous amenez pas dans le terrain wana bomemaki biso autrefois au mandat d'arrêt international contre Corneille Nangaa mutu aza na RDC bozosala mandat d'arrêt international bomema biso na terrain wana te soki boza na ba preuve que Kabila aza impliqué na biloko wana parce que ça ne date pas d'aujourd'hui depuis boandai kotanga bakombo bokende na procédure normale bokanga ye soki bona posa perquisitionner biloko na ye bokende na procédure normale perquisitionner yango. Et puis quand Kabila dit qu'il va rentrer par la partie orientale, et ça sous-entendu, c'est-à-dire que cet homme à qui la République démocratique du Congo a tout donné, les lois sont en train de défier justice, il est en train de défier toute une nation comme ça, avant de habiter dans la zone. Et c'est là sous-temps qu'il y a une zone, on a là, sur le ça. Pour ça, on a posé sa zone. Pourquoi annonce? Pourquoi Asali annonce? C'est pour dire que justice congolaise, ils ont ma casse ya okangaete, mutosala eloko azate. Alors justice là zoa makambona pena na maboko ça a investiguer ayeba ozonga quand oriela na moyenne justice pas continue ka base na biso na ba ministre na ba gouverner na ba gouverner business to koma bato matalana na TikTok to koma bato matalana na réseaux sociaux même démarche ya justice et comme ya matalana pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Bozana ba preuve bokanga Kabila nanga bopesa mandat d'arrêt international azana Goma na pack a tomonie nanga na ba messe na Goma. Si vous avez un mandat d'arrêt international, le quoi nanga ngoza ne deal le quoi la kima me azawa boyebi place aza fali matoko wabaki yo mutu apesa information sina ba opesa ba million nga yesi bino ka na Goma bo pesa na récompense comme ça mutu okanga ye bo pesa fait partie il y a récompense. Arrêtez avec ça. Ouais comme théâtre biso to kolela population congolaise azolela dans tout ça wapi Kabila kozonga azonga te et ça non événement c'est un citoyen congolais pas n'importe lequel mais aza congolais non Kabila aza pas puté aza monter que sur alinga zonga faut pas bongisele ba accueil il est chez lui jusque là sur alinga zonga azonga ceux qui bokanga et bokangi mais arrêtez de mettre ça sur les réseaux parce que justice est tambola na banquette bino ba résultat ka partiel so bozuka moi piste moko mukie botie na réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont besoin de la cabane qui était au lit. Si vous voulez perquisitionner Kingakati, pourquoi vous retirez dans les réseaux sociaux? Pourquoi vous voulez savoir que vous perquisitionner Pourquoi vous voulez savoir que son mindou qui est là? Est-ce que c'est ça la démarche? C'est pas ça la démarche. Tout respecter nous, Bakila, Bakongolais, Nabiso, Outi, Osopana, et Belé. Na longo na point wana po wana to kozonga lelo tozaka na ba introduction to bisabino semaine oyo bato to ke koluka ba analyse to sala retour ya Joseph Kabila na République démocratique du Congo. Est-ce que eza événement ya munene makasi ndenge to kolinga to pesa ngo ampleur? Pourquoi il faut chercher ya ko pesa Kabila popularité o esi abanda ine déjà ko perdre? C'est tout le temps lui. Même il y a majorité, union sacrée et tout. Quand il passe maintenant dans les médias, il ne parle plus de Tshisekedi. Maintenant, c'est Kabila. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est une publicité. Donc, alors, arrêtez avec ça. Justice, ils ont médiatisé ma cassiboité, enquête. Ceux qui beaucoup ça, ils ont gardé. La population congolaise a causé là. Ils ont la biso par ma preuve. Parce que Kabila topé si union son amboka on lui a tout donné. Ndenge topé si union son ndenge pe topé sabino nyonso. Alors si vous avez des preuves,
venez avec ça, pour brandir on a procès, tout banda procès, celui qui Kabila est coupable de bakanga, et ceux qui ont ça à prison, à sali prison, c'est un Congolais, et ça normal à se soumettre quand la justice, nul n'est au-dessus de la loi. On a esa actualité à Liboso, et l'ingisa qui semaine retour à Kabila. Actualité à mi balé qu'on ingisa semaine, et ça qui du sous-sous, du cambo y a ba consultation. Bandeko balobi, consultation, et ça union sacrée bis, donc union sacrée à consulter car union sacrée. À part bandeko mususo ba débauchaki, lokola ndenge ba kobenga on débauchage, entre guillemets, lokola maître Janon le PP. Oh biso to yebi kazara membre ya FCC. Akene na consultation kuna. Probablement tant bon ça la gouvernement et union nationale peut-être à se retrouver dans 4. Bandeko musu ba bengi traître, mais bandeko musu ba lobi non, c'est au nom du patriotisme et de l'amour de la patrie. Ne moi mboka Janon le PP akendaki ko kondima kuna. Alors biso to lobi kabo. Bo consulter batu nyonso. Peu importe le poids politique, on Janon le PP pas un poids politique mouki mais to lobi ka kota en prison pour la FCC. Na kali parenthèse wana. Alors question d'Abisso Ezali, est-ce que quand vous avez consulté tous ces mondes-là, vous avez consulté le peuple lui-même, la population congolaise elle-même? Êtes-vous au courant des attentes de la population? Kabila ne sibolobaka boana peuple. Kabila pe akoloba osala makambo pona peuple. Nanga zolobaka osala makambo pona peuple alors que population yango ne azoboma. Bino pe bozala na pouvoir bolobi ke boko osala makambo pona peuple alors que population sous votre gouvernance, à vivre les pires moments de sa vie. Aujourd'hui, Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa est invivable. Après la pluie, aujourd'hui, papa bimara, maman bimara, mais aujourd'hui, les soins de santé, ils ont comme de plus en plus de mauvaise qualité. Pour la barrière médicale, pour la négligence, pour le manque d'argent. De quel peuple parlez-vous? Peuple nino boyele la pour nanga abomi batukuna mais alobi je suis venu pour vous libérer. Kabila pe kuna ba revendication là il faut tenir compte des aspirations ya peuple. Peuple nini. Poso bino botangeli Kabila lelo que Amatungu la kufa. O kingani Thérèse Pangala Kapangala kufa. Biso pe botangela bino kabea. Policier wana au procès na ezali. Donc vous faites les mêmes choses, les mêmes pour la on n'a plus rien, mais ils ont changé Kabakan. Si Kabila a tué dans le régime Tshisekedi d'ici, les gens sont en train de mourir. Donc par exemple il y a Kabeawana, oh les lois koufi dans des circonstances mystérieuses. Et pourquoi Babomaki? Pour avoir ça musala, to ndengeni. Alors na tangu na yeba tubakufa ki na tangu na bino pe batu bakufa et là au moins échanger te na tangu Kabila tozali na nzala na tangu pe tozaka na nzala siko tangu bolo baka peuple congolais o to sabwe pour la population et la population neti ya ndenge nini population ya butu pe ezala rapport à moyo biso to yebi akoni kwa manaye kaka et là malonga boko iko sala na bato ya Kabila na bato ya Tshisekedi bosenga population congolaise pardon. Pour botier biso na ba difficulté mine. Répondez-vous bosenga biso pardon. O demande à bevek ezamabe. To kende wapi. Moi mboka fayu kuna a repesa idée ya cohésion nationale. Cohésion nationale on entend que vendre na mesa. To vendre na banani. To vendre na nanga. Soto kena démarche wa. To vendre na nanga. To vendre na Kabila ngosusu. To vendre na bato nyonso to yebi ke basali biso mabebele. Et puis tant to solo la souka nango ezala nini. Ka gouvernement union nationale ekobima. Donc arrêtez d'utiliser la population na banako linga suma kambo leka ate pona wa bate so na lobi bo kolenga ba tendance. Mais na yebisa bino que moi ni du côté du peuple mais je suis dans le peuple. Moi je suis du côté du peuple. Parce qu'on a un katia peuple na lobby. Arrêtez ça. Arrêtez ça.
bon bandana ko présenter l'excuse na bino na population congolaise parce que il y a un FCC cash bisote mututo yaki nango. Ce n'est pas nous qui avons applaudi Kabila Tobenga qui est père de l'alternance. Bisote Tobenga qui Kabila père du changement. Bisote Tobenga qui est un bon partenaire. Bino Kamboele biso biloko oyo. Nanga, c'était un homme crédible nakala. Lelo azali subongote, arrêtez avec ça. Tenez compte des aspirations du peuple. Pour clôturer Noël Sabino Kabo, il faut donner à la population congolaise la chance de satisfaire ne fût-ce que leurs besoins primaires, c'est-à-dire Alia, Alata, Alala, Azwa soins de santé, Atanga, Azala libre. Ce que possible kaka ba droits fondamentaux wana. Makamba politique, Tobandolandelango, comme il se doit. Arrêtez de mettre le peuple derrière vous. Pour ce que vous avez sonné, ma peuple té. Population congolaise, Maroko Sabiso trop. Est-ce que tu as une consultation, on va consulter le peuple congolais té. Tant que vous avez la cohésion nationale, est-ce que vous avez vendre un peuple bas solo là té. Les Arabes tête kaka. Batuka c'est ça, Katumbi, Fayoulou, il faut vendre. Alors, population congolaise n'a pas de projet na bango, tous à la rater. Tant que ça a cadre de concertation, tous à la rater. C'est seulement que ceux qui accord et simité, tant que répercussion, il y a des choses sur le foot. Aujourd'hui, ceux qui innocenté nanga, vandi na maboko. Alors que les gens na mususu a téléphone. A beti 4 ans en prison. Monsieur Azaki réparateur a boumisa le téléphone bakangi a sali 3 ans. Bango bako gracier bango te. Maintenant la lelo na ebela makila na zango na maboko to laisser tomber kaka to vendre na table moko. Est-ce que ça sera au nom de la paix ou bien c'est au nom des intérêts? Bati koko sa biso te to sa bon pour makile tanga lisute. Soli te vandi na nanga lelo to soli na même mesa. Les Arabes le roi to moto finiki et banope la CC quelques années plus tard moto ane repé la kaka parce que babemba baleka ina nzela wana aujourd'hui bembe devenu donneur de leçons dans les réseaux sociaux et tout il est pas les gars ina nzela on rappelait bien te cannibale à Centrafrique à l'époque au CPA la ndela iso zakina alors ceux qui va rebelle on est sur bandozaka aki abomi na suka e bo vandisi bo pesi poste boyeba ke ba rébellion et bota bozo ba solution e kozala durable pour la population congolaise. Aujourd'hui bananga babemba bakabila bango tout wana ils n'ont pas de leçons à donner à la population. To moni bango ko bomisa ba congolais, to moni bango ko nyokola ba congolais. Ne vous allez vous que les Rosaliers qu'on a été Tshisekedi de qui na idée na e moi mboka fati ya ayena batwa sika bato pas sika ba na bango détourner que zongi finalement moninga moi to ba na poto ba ya diaspora ba ya travail ba ye benane na bilanga ba puiser to kotala nani population congolaise na tike bino ka ba question na botala bino ba tête ba fiche nyos na tanga kia nani to sa confiance biso ne ba ko tia biso na sima pour bango bazwara ba poste ceux qui pas eu poste était azomi suka pa na biso abomi suka biso pour lobi azwaka poste et biso mo ra biso ya to ebetela bango maboko na ngoma ba obetela na maboko ata bozo sa biso ke ote so obeti maboko te ba oboma est-ce que ça solo awa kabila soka oleka bo betela ke maboko bemba bo obetele maboko te wili ba konga bo obetela bango maboko batu nyonso ba détourner ba sai ba makamno to obetela bango maboko to yeba ki intérêt na biso na sima batu wana e uzala ti to tika mwa mboka Félix Antoine Tshisekedi asilisa manda mboka eza ya mutu moko te ke soki Katumbi azate na gouvernement wana nde ko simba te te soki se sanga azate baza batu ils passeront na yeka na ida web sabino ke accrochez-vous aux idées bokanga na ba idéologie mais na batu te parce que tous ces gens-là passeront, les institutions vont rester. Alors, l'idéologie, on a okangama batu ko personnaliser pouvoir ya mboka na maboko batu moko yango ko boma biso numéro za affiché on a suggestion za likamunini benga biso ko bossa na te Firestone Séraphique Mayando azar désormais bo bandozo ba analyse bo bandozo ba débat
bobando za émission sur l'actualité. Soko beti politique kara politique et s'en charger na yo. Mboka oso bongisi yango lelo te bakoko na ba roya na sima ba souffrir. Biso to bando sa bana biso ke Congo beba biso to otala. Faites un effort, comme biso, partagez lien, tindela biso a ba remarque, ba suggestion, s'abonner pe na chaîne yo parce que Firestone eye siko na ba analyse, eye na makambo éveil à conscience. Congolais il faut la muka atika ko kangamela batu. Na ko mo kangamela ba idée. Muto apesi yo 2000 francs lelo, obetele maboko lobi wana te na est abomi bandeko na. Azam tombé la maboko te. Alors, tokuta na bino, car la semaine déjà to yebisi bino, tozana ba émission, tozana ba débat, poto fongola ba dossier to lobi retour ya JKK, likambo ya cohésion nationale, to beta pe likambo ya démarche ya Senko na ECC, o bande o ba lo ba financement na bango ko uta et pas ba ennemi, to kende pe na bozindo ya mission ya Senko na ECC to yeba, stabilité ba ko luka na Grand Lac. Ba dessous ya carte ezanini kaka na semaine o le to eka repesa bino mbote to sabino ke siko Firestone e bando la bino ba analyse ya ba actualité ndenge bolingati. En tout cas to komi na suka to repesa mbote na le visionnaire le pasteur Jacques Kafwa. Merci pour la confiance l'homme de Dieu to zali wana to sa musala population congolaise pas fondamment. Merci na pasteur Jacques Kafwa. Bino pe bope sa epinga merci parce que yem tazuma kanisi o panza biso to koma tina wanda kuna bino to pesi pe ma mbote spécial penza na salutation distinguée à Nelfi Lenda. En tout cas, il est très beau ce gars, hein. To pesi mbote bisika azali azapena célibataire Nelfi Lenda. To pesi mbote na les plus beaux techniciens de la ville, Fali Poupa, Fali Matoko. To pesi vraiment wa mbote de papa na Léana. En tout cas, aux alliés, Moussala DG Bandi, Panza Balian, Kabolango partout, Christian Luko qui poto na poto, to pesi mbote bipa aux alliés. To pesi également mbote na Serge Luko qui est mannequin d'Orléans, to pesi mbote. Boza tellement belé bo benga ito zonga, to zongi siko Gelor Mayandu na Sudaf, yo pe to pesi mbote belé, bolela dina zonga na zongi. Bola sabolingo chaîne na bino yango Firestone Tanzania s'abonner partager jusqu'à ce que tu comme appelé belé bakongo manio makani c'est ça déjà ya rolamura va c'est ça biso to simbi kongo te nani o simbi la biso. On se retrouve prochainement, d'ici là portez-vous bien, ciao ciao. Firestone Media, l'information avec